Edino, yoza fin, mutaleki wazate, oza suka, libulu zanga suka, mokako swa, kende, donc yo leki. Edino image, yo na osenga yo, chikote bango. Edino image, Banza Sango ya Congo. Donc Paris, Belgique, Suède, partout Allemagne. Genre c'est global et PM Express. Ya Yemeye, Patrick Malouavengi. Déloger à Moko. Hein? Donc agence il y a fret. On a bateau, on a avion, on a wapi. Global Express. Baki funa nyoso na lokeno na Angola. Soki na na contrat na agence minene était ekokende Patrick Malouavengi. Vraiment, l'économie congolaise, il faut promouvoir. Par carton, par conteneur, par valise, pas mal, même bongo. Pour nous, quand on a global PM Express. On bus toujours artiste, Oyo, il nous a toujours battu bazar à l'idée sur le Patrick Malouavengi. À aire d'ouverture, la chose à l'idée lundi à samedi, de 9h30 à 19h30. Kinshasa, Brazzaville, Angola. Donc, Patrick Malouavengi Rara, il aura tout. Au Day, au Fred, au Angola, na Congo Brazzaville, na Congo Bisomoko, RDC Loma Makasi. Oh Nyoso, Alingi, Atina Biloko, Kuluka Mundote. Tokutami Awa, Global Express, Patrick Malouavengi. Fret aérien, maritime, téléphone, Edino image, au Kozwa. Yeza Kaka, au Pessi. Pour récupérer la Kinshasa, Patrick Malouavengi, Global Express, bonne adresse, il n'y a pas de Mindondo, 25 rue Léon, 75 18 Paris, métro Château Rouge, même métro Macadé. Poussa, là bas poussa, Global Express, avant d'idéologie en Rwanda. Vive l'agence Global PM Express, Patrick Malouavengi. Global Express, ils ont aidé la population congolaise, communauté Nabiso en France, pour la reçu la déroulation basée à l'étranger, précisément à Congo, Kinshasa, Angola et Brazzaville. Nous avons toujours team de la colis, nous avons fret de conteneur, le fret maritime, nous avons le fret aérien ou tout team dans l'avion. Le team de la petit colis, la colis express, où c'est là des jours. Et ce qui est à Wanate, nous avons un service funéraire. Au cas où j'ai problème à décès, pour hésiter que comment on a mis au fouti à la poto, pour saluer Maramio sur la kin, la dengue et à biso batapoto, au l'équipe agence, au jus DVD nayo, au monde dengue prestation et les cas qui n'a kin, selon goût nayo catalogue des alliés. Donc fidélité à mourir, au tien l'élo, aux huiles l'élo. Vitesse de diffuser. Global Express, bah côté les masses. Tout le monde à Lyon. Donc, il y a un moutateur va mettre sur un bombe 130 kg, 2 mètres de taille. Nazolo banayo, au so komi na poto, bandegolo batana makamabe na yo to so komi. Héritier ça memio, c'est bon. Sala oyo yaki yo sala. So kozongo zongi, oyo kosala ma isame. Le moins d'affrontement oyo parce que okozala perdante nango. Na yeba congolais, basa ba hypocrite. Avant de la gare de côté, mais yé mutawa ko salo mabe. Ah oui. Ah, c'est ça aussi. Mon aïe bra otinda yo on a dans zone na compte bateau bazo sepelate na likambo pour likambo ya Rwanda ni zama si bateau be baboya na fandi la minute na solo ba ndeko na Jimmy Chimanga porte de la chapelle mbote mingi na yo place zo landa ngai président ba convoitirer nyo sur porte de la chapelle auto be nga lobi kaka lo ko mona ke na image na Kisinjora aza menacé d'une façon ba anonyme sikoyo moto azo menacé est-ce yo yebi été mabengi yo déjà parce que na za plus dangereux na za na danger boleka yo parce que moto azo bengo que yo to komona makambe ko salama oso comprendre yo si comme to na danger parce que yazo kanza okaza o ya tangi ba monter bato yo tangi ba ngombo zate ba ngombo ba mote ba na yebi bato yo ba mouvement oso mona oyo mama ba mama musu ba ko utela yo liyo ba yo botika obondela te tu azo bondela te nazo ninga to sa pese na likambo yo parce que Kisinjora ko tia jamais bras de fer o ya zo lo boza sportif ya za mwana ya barumbu ba masa na ba sportif ba se bele ba bata quartier o pe ba benga bi mettre mbobe ka ko solo na ina ndenge boy ko ezo kene mabe parce que ba musu ba yebisa yo musu to flatter menga na yebisa yo ke
kokende sous na bras de fer te oso komi na poto mutu nyonso asamoni yo bao basepeli bazali po basepeli te bazali mais lokola tension eza makasi boye na poto ndenge tozali awa ozala bienvenu mpena te par rapport à bapropos oyo kofelo mida amemaki yo nango alors sala mosala oyelaki vanda na hotel na yo lia okolia melo ozomela vanda tala bandeko yango monile mbate betura mbuma oyo bavuma bimete ya bandeko mosusu ntango mama mboka eza mamba basala mama sécurité pour lelo bato be bamona eza blague na kofinga na ngai eza mama mboka boniko bokita bino bosala boye mais bazobosanake oui bazobosanake makambo mboka oyo bato bazokufa mpona lembata bekote na kolobe si nango nazoloba te peti nanga leader ya misi grand comédien donc maman Christine ya pareko mbote mingi place ozolanda nanga maman Christine pesela ngai maman Candine okeke mbote ebele place azali la femme battante ye nde nalobi boye bato ozozongo lokola maseki mama me bamort d'homme ezali na makambo ozomona oyo na utopesa bino likambo ndeko nanga tala bajuif basepelaka na komba Hitler tomoni ndenge naza boye soki nazwi mandefu ya Hitler na tiena lati veste elaki kotala juif nakufi na ngai kasi yango nazoloba Hitler naopesa bango makambo oyo bakokotusha ya moke komelo problème parce que ozo comprendre te bato yo toucher bato bakufa bazali bato yo bazala bomoi batika na basicatrice po tezako ngana nazaki muyibi na ndimeli Yesu oui mais cicatrice etikala yo keso zaki muyibi okatala liboko ndimeli Yesu liboko kobima yo fotika liboko na fo comprendre ko zaki muyibi en plus ora na poto fo samba le temps balogi sambaka fo za na tango pe ba eloko ezo atuna carte pièce d'identité comment yo samba te avant misa passeport na ye passeport on les a divisé aussi là surtout le nom c'est problème parce que le nom nous sommes capables ya kotokolo lisu asa capable ya kocha yo mbeli ya kosala boye pa yebi ke tango to okoma na makambo semi ba ozo biso rapide parce que soki bamonika ke non aussi comment que les makasi là of course c'est là que soigner dans la banque est-ce que akozana capable de se soigner c'est ça le lo ba fois ebisa ende ko na oso komi na poto de ko na biso kisinjola wata memio c'est bon mais attention fanfare les candidates congolais ya lobby asa ya lelote qui peut croire mutu ko la kofolo bino ba boycotter concert na poto nana ko ndima wera ba ko boycotter concert na poto qui pouvait croire Félix Wazeko ba ko boya ina Londres pena aye ko zoka prix aye ko prester aye concerter ba ye ko PC prix mais ba soda ba ye ko côté na ça est-ce que vous comprenez la gravité est-ce que vous comprenez la gravité on a te mettre baina est-ce que vous comprenez la gravité on a te ya Congolais za ndengeni qui peut croire que Fabrigas ayena ba ministère ba aider ba tika ina mususu azongi na lazole na ndante ce soit apprendre bien congolais obi na soyina ba musicien nyonso ya minene balobi obi ba sekisinga balobi tondimaki teke congolais biso tozalaka na ya kokomela biso boye abalu baso ndimate bam otuni wera ko ndimate confiance yekuta azo ndimate ke congolais ko sala makambo yo sala walobi yango ye moko jibe beaucoup pareil azo kuna mwese eza pensable ke yamona moko na bango na otanga komota lobi chura makambo na nzamba na kati ondenza mapiniri biso le ya grave mission congolais nga bichura makambo yo nzambe mutapiniri biso komona ndeko na biso congolais to yebaki to liaka ne to belaka ne azo peso bilamba to komine boy abi mutu musu bela na sola kana echura mena mo na vile abi okobeta te mutu mo mutu nga ita omona me disi tala da ya mala bila bo to tanga ya ma mutu na me abi sabi me na conseil okobeta te mais tout sur la biso il y a artiste engagé c'est les gens place azali mbote belé non parce que ça m'a donc attention nazo lobate pona lobake ba poma ndeko na ba combattant lobaka no churo ko ma moto te to ko sala ba vulusi ba tomboka mabe moi je crois que je m'appelle réfléchir na lobaka na za averti on peut tout faire mais lelo ce qui to bomi ki tinjora ou bien to tie pota moko bobe lisu to boli to sali boy oui to za na drame mais après asa mama ya mbato azape inconsciente na makambo so azako sala lelo tozana des choses au moni temps tozana des choses pour na kopesa mutu mayela bo moto temps pourtant ezanzambe avec le temps makambo ebongama na mayela bato ko vanda basori oyo zolo beza mayela bato ngai na jetu zo sola mais temps oyo ezanzambe échangeaka mutu yo kanisi ma propos abimisaki na lero place à un hôtel dans un hôtel bazo comprendre que makambo so na lobaka motika na loba oyo eza makambo na koloba te yo za sir soka za mutu aza na conscience za mama ya solo na aza pe na bakoko asongi na exasa lobi asongi sur le même parole à moins que congolais azakane na ba makambo pour maman moko boya yeko sengele pardon ya yesu ko baluka ba lobi mena tinde ko sengela pardon voilà nyonso ana eza atina mutu ayeko sengela pardon obaluki ni poussa pe ba maman pas poussa
non aviez ça ya bitumba na mboka toza na guerre na mboka na biso aviez ça ya kosala maseki te oh avi na mboka yango na lobi bandeko oyo bakozala na problème edino image yo oza président mamazana ebisa edino image oyo aza président ba léopard ya ba journaliste oyo baza ba chroniqueur na ba youtubeur bokata parti oyo isa bandeko na bino bakeba mingi nga nazoloba nga na sportif au moins eza na makambo mosusu je peux pas faire ça ou je peux faire ça nakosala te mais bayeba ke baza na cible moko tokozala na problème awa na Congo na poto awa et puis là je crois que tout le monde aobanga po Congo nalingaka yo amona nani nde aobanga mais toli tokóma na niveau wana te no baza na kanda papa nabo amonanaka te bamisusu bazofuta babillet na bango bazolonga na province bakoya koresoudre ye sa ya yeba so nalingi te koma oui parce que yo ndimike moto auti lion aye na kar na yeba dayati azoluka par exemple dino ou bien azoluka mutu mo songo yo yeba te bafandi baluka wili songo bafandi na kwema boboy obimika bo mbeli paf ou bien baseball na mutu pa bakoti na camion bakei tiba identifier ka batwala yo oza na komati c'est ça siko okufeli netini okomona bato solandaki ata moko akoya motala na hôpital aoyate aobenga ata na téléphone kala vite fait ayepete tomona mwasi mo akufa na poto abazali mutu amune na kotanga kombo te mais ntango akufi bato badéclaraki babi bato nyonso banaokumisa baya te na matanga babengaki bandeko nanga bakongole ngai nazoloba na sens ke je crois que azala reteni soki amoni ke délire wana ezocontinue bon ye moko ayebi ndenge akose rendre compte mais soki aza mayele aza mama ya mwana aza na koko ayoka voix ezoloba na ye ya maître Tchoura oyo aza sportif alobi na ye fafare sila akomi eza na poto asala makambo ayelaki ya Espagne na Grèce esala ye bien alongwa na kati ya makambo ekobakisa eloko te ekosala eloko te mpo bato baza ya kozoka c'est tout. Merci na lemba très Tchoura moza pe ya mwana en tout cas toza suba PNTD tokomi na suka tiki ya bakongolais ya motuya vraiment na moni plus de 1000 personnes. Donc Paris, Belgique, Suède, partout Allemagne. Genre c'est global et PM Express. Il y a Yemeye, Patrick Malouavengi. Idéologie à Moko. Hein? Donc agence il y a fret, on a bateau, on a avion, on a Global Express. Bakifuna nyoso na lokeno na Angola. Soki na na contrat na agence minene te ekokende Patrick Malouavengi. Vraiment l'économie sur Congolais, il faut tout promouvoir. Par carton, par conteneur, par valise, pas mal, même bongo. Kolukano mindono te. Maman le global PM Express. On peut toujours artiste Oyo, il a toujours bateau bazar na idée sur le Patrick Malouavengi. À aire d'ouverture la chose allée de lundi à samedi de 9h30 à 19h30. Kinshasa, Brazzaville, Angola. Donc, Patrick Malouavengi à Rara, il aura tout. Au Day, au Fret, au Angola, na Congo Brazzaville, na Congo Bisomoko, RDC Loma Makasi. Oh Nyoso, Alingi, Atina Biloko, Koluka Mundono te. Tokutami Awa, Global Express, Patrick Malouavengi. Fret aérien, maritime, téléphone, édine image, au Kozwa. Yeza Kaka, au Pessi. On récupère la Kinshasa, Patrick Malouavengi, Global Express, bonne adresse, il n'y a pas de Mindondo, 25 rue Léon, 75 18 Paris, métro Château Rouge, même métro Macadé. Poussa, na Global Express, avant d'idéologie en Rwanda. Vive l'agence Global PM Express, Patrick Malouavengi. Global Express, ils ont aidé la population congolaise, communauté Nabiso en France, pour reçoit des relations basées à l'étranger, précisément à Congo, Kinshasa, Angola et Brazzaville. Nous avons toujours la poli, nous avons fret conteneur, le fret maritime, nous avons les fret aériens et tout dans l'avion. Nous avons la petite poli express, où il y a des jours. Et ce qui est à un service funéraire. Au cas où j'ai problème à décès, vous hésitez comment on a mis au fouti à la poto, au salimaranon sur la kin, la dengue et à biso batapoto, au l'équipe agence, au jus DVD nayo, au monde dengue prestation et les kaki nakin, selon goût nayo catalogue des ali. Donc fidélité à mourir, au tchelelo, aux huiles, vitesse de diffuser. Global Express, bas côté les masses.